j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Oui, bandeko. C'est vrai, bibezo ba biso ke ba circonstance nyonso ya vie to komisa kaka nzambe. Ya ngwana to koganga to koyeba kaka tout va bien avec Jésus-Christ. Po to yebi ke motema ezo sala pasi motema eza ya kozoka komona oyo ekomeli ndeko na biso Miraesa comédienne na biso Miraesa Mireille mwana Antoinette oh bandeko na nga liwa bandeko oh Seigneur bandeko ndeka boyoki mokili ningani mokili eza ya kozika penza koyoka oyo nini ekomeli ndeko na biso Mireille Miraesa oyo atiki biso na mboka Angola ndete beke biso tuke Mireille azala susu na Congo te akoma na ye kofana na Angola biso toyebi to mone na émission aleka sala émission aleka leketu asa émission na dernièrement awa comédien na biso eyenga azalaki kuna na Angola basala na émission to mone émission asala to mona vraiment comment na matanga dadi comment azalaka affecté tant ndeko ne mo pe akufaka to mone ndi asaka émission donc elle est restée vraiment égale à elle-même bandeko na ngai to monika ndeko ndenge sangweli biso ka lokola kakela matoi ke ndeko na biso atiki biso akei oh Seigneur ndeko esali pasi bandeko vraiment to ebite ni to loba to pesi ka nzambe merci nde na loba ki et de mo pesi na pema ye oyo apesa ki Miraesa pe lelo ye azwi kombo na ikaka ekumama mais to komeka un peu to sola un peu sur makambo liwa oyo parce que na ba circonstance nyonso bandeko photo ba kozora leçon oui nyonso tout ozo la na vie même pour même nature il faut enseigner biso aussi makamto okuta na ngo photo ba kozora leçon na nyonso yo comme na biso na vie ya on to meka un peu ko parler sur liwa na e non c'est na kala bandeko to aimer beau partager puis la numéro de jumeaux lelo au s'abonner mambo ezaka ebele omoni mambo ezaka ebele bazoloba bakomba bato ezobi mame moye totanga bakomba bato na live ezate balobi boye ya Mireille ayokaki parmi ba petite na ye moko na bango abanda ko vivre na mobali pendant 3 ans. Tu comprends? Ando vivre na mobali pendant 3 ans. Na 3 ans wana ya yo koka mikolo tanga yoki yango mtu ebetaki ye tension yo mo ebi tension soki ye azaki muta secrétaire tant malade ebima na nzoto secret mataka o comprends yango siko secret tango emati e okabola ye ayo kota na sa ube pardon salaki AVC wana eza na isana kwa ba 2 jours awa mais mobali nende bande ko bomba mobali na ndo linga su te bat ba mona ya Mireille mobali na ndo linga su te bat ba sola na ye mais ngana ote ko sola na ye na benga kiye ayaya ndeni ba bisingo zobela bisinga leki na nga na zobela penza makasi santé penza eza bien te la femme du patron comprends abina nga santé penza eza bien te ayaya la secret à partir à makamwande tension matisi secret si po ebetaki ye ale matisi secret yango nde mte salaki bon donc nga na ozonga pe lisukuna na ozonga lisuna yaki kabwe po tokuta na bidi azo traiter mutu obela awa donc na ozonga lisuna ekesi bato mwa moke bato bazolanda yo mutu amati awa abi kete ayaki na secret sika mutu esaliki ako ave sala bongo après susu c'est faux c'est faux azaki na secret te eloko bandaki ezaki tension tango ebandi si kasi azaki na souci po azaki na problème ata kutunga nayoka ke muto azaka nanga liaka nanga mana mobali nanga esa ndeni yango moi pas na loba après si loba te pas na authentique pas aussi dans sa parole mais quand comment ça va te béler te selon comme likolo ya ça va te béler likolo pardon Patrick chef Oshima OK eko sala ke Miraesa tango yoki ba eko wana ya mobali na ye retour wana epesi tension ekomi ba malade ebele ba typhoïde ba malaria
ekobima ba sucre pe ekobima po mutu nyonso atobela malaria soko batali o sucre ezalaka mwa likolo ale kosa tellement ezalaki souci abi malamu abima na muto mobali nanga abima na muto nayebi te me muto nayebi eyosalanga mabe mpo nga nabenga ye nga nasololaki na ye ayebisi nga leki nanga yaka makambo eza ebele nazobela makasi me yaka na explike makambo eza ebele bino mbotisa na bato pardon la bien kotanga komwa mutu te ba parabole era bengi yo boso ye na minga eso tanga ba la parabole ovu makambo te nazotanga komwa mutu te nalobi tanga bengi nga tosololi na ye alobi na nga boye aleki na nga yaka makambo eza ebele bino bato komi na boza na mibali na bino bobatela mibali na bino yaka makambo eza ebele na kobetelo verité nyonso me nazwaki su temps ya okende te na bandeka kosola na telefone ntina nde nayokaki alongwe akoti sanator ale lelo nde babengi nga bayebisi nga ke ya mira atiki biso nauti ozala kuna makambo ezalaki ebele eza likambo ya susi ya mobali na ye yango moto ememi ye apart wana mobali alingelaki susu ya mirai na bato te akabolaki ya mirai na bato nyonso na bato ya théâtre akabolaki bango même na restaurant na ye asalaki mobali asalaki ke restaurant ekangama mpo na bazuwa na ye Ok. bandeko Mira Essa actrice na biso comédienne na biso elle avait l'art dans les sons ba no se batala Mira Essa ba dans la groupe Swabala et pas Siatula après ba continuer ba dali Dikambala ba koti ba monde nzonzing et pas major bisadidi et tout ndinga sa musa na e on se tatala moi so aibiki azana art na makila elle ne forçait pas abane ko sala musana avec beaucoup de passion ce qui au monde a côté na scène en tout cas et banaye toujours ko ningisa et banaye ko sala plaisir tout monde de ça que dans Angola tanga ki Angola akanga na Angola fin Angola tout be monsieur bandi aussi abaki ya kozonga na e Congo te akoya na e Congo te nous te bi ke muno tout na mokili na ba rêve na e donc tanga loin Kinshasa ayebeke aina mission na oke singa sika mo songolo pakala et sikana songolo pakala isaye ki atterri na Angola il mboko tant so akana été ko fanda mais ba circonstance a vindi bebira ke ko luka banzela ndenge ezalaka okanga mesika moko fani po tikali pe libela et puis abaki ko zonga na ye Kinshasa te azina Angola na ye et abane ko sa akomi ko sala vie na ye to mona be mission azo batwa ke na Angola a vivre kitoko dans le pangu ba vivre le pangu ba fanda ka le pangu ba yemoko azana ba misana ye ba to ke ba mai de bebe ki Angola mai za kapasi meye nyoso to na aina ba possibilité ko sala yango parce que azali mobali moko akutana na ye kuna mobali na ateki na ba condition o esayi ke azaki très à l'aise o e ba desu ko anuma su te pourquoi zo à Kinshasa parce que o tam su akoki koluka Kinshasa aozwango déjà kuna bandeko komona mwasi kitoko boye mukolo boye azanano mukolo wi tam supa baba mike akoza mukolo mais azanano bandeko la ngai kokende ka liwe ya boye ya mbalakata boye tension tension sucre mati souci muta koti na sema bien pour na souci eza ma pesa pasi mi bandiko langa bandiko toki ndenge mwasi ya bidi apesi témoignage na ye atangi kombo te meza na batu bazolela bazoloba na komba Nenette Movoto toki maso ndenge zo betama ke Nenette Movoto pure petite ya Mira Essa mobali azalaka na ye liboso bakutana na nzela bakabona mobali ya Angola na Angola nde mobali wana ayekutana Mira Essa bamposa pe vina bango mais Movoto pesi Nenette yaki petite ka ya Mira Essa ka ya libanda anniversaire à Mira Essa salisi nzo ande yaki anniversaire o lelo oyo suite anniversaire a salisa ki lelo était Mira Essa mutuna se abina c'est anniversaire na bengisa bongo petite nanga pe aya malgré que ndako na teme anniversaire na bengisa ye nzoka nda bete azo benga nde mbanda na ye o ya kansaka petite na ya confiance nzoka nda ex mobali na ye
mobali yango mpe lokola mpe atondaka te azongela encore petite mwasi na ya kala mwasi yango mpe ya kala oyebi ke wana akoma mobali ya pire ser na ngai azalaka ex na ngai sikoyo ntango mobali wana azongi epa na ngai eske fo nazongele kaka eske fo nazongele kaka te bandeko mira esa liwana esali mawa esali pasi yango bandeko nabetaka sete na brabutu tokeba na entourage otia nai na entourage non mira ayebaka te ke amane kola nando aleko sola ndoki aseka na ndoki baliaka na ndoki amelaka na ndoki parce que tu peux ba raison nyonso tout o mo voto ndi akikolo mobali non basi bakabonaki non bandeko mais moi ça qui capable à tout il y a tout donc la qu'est-ce qui dès alina Mireille wana atika kolinga Mireille de vrai te alinga sincèrement te pour ce avec Mireille que pire ser nanga ya nanga penda solo akolinga pasa Mireille te tanga moni que ex nanga ndi akoma amemo akwali mobali ndi ya pire ser nanga anozongelo te nozongelo te malgré bambongo no te parce que pire ser nanga linga kae so na zongela yo malgré que na zaka na yo na zongeli yo pire ser nanga o comprendre ngo te donc esimbaka te mais moi c'est au terre amone esika su ya kolela esika su ya kosa la sika moi c'est te azalaika malamu te fond na ezalaiki malamu te ndeko nanga parce que ibanki sali quand même passi et ça les passe mais andimi na epe alelisa pe oser na ye andimi na ke a continuer na mobali wana bali mpo so ba vie na mobali wana non donc était capable ya tout bandeko na ngai et bongo na mokilo te toyebi bandeko na ngai na mutalo lenga supporta makambo likambo te koma kina mato ya mira esa akoy ko supporta ngote ndeko akoy ko mona ke mo ko senti pe coupable ceux qui na beng ça na pe fio na anniversaire te tam susu akuti na mbali na ngai te mwana moso pe tozaka na pe to liaka to melaka no ko pe otia pe poison tang mususu bandeko muntu ekokomi ko baluka tang trop de tu poses tant de questions et comment ça ma bé ma casse na santé bandeko na ngai komi ko ça ma bé na santé o pe ko bi akotika te atingami ka mobali pe avoué mais encore tika pe ka petite en côté bandeko eza mawa mwana mwasi o pasi po bandeko na likambo yo ngana ko baki mwana mwasi o na nenete mon voto soki penda version o epanza nyo eningisi o etangami lelo yo eza penza ya solo aza coupable aza mwana mabe aza mwana mabe azaki aussi capable ya koboya lisolo c'est vrai akada kite ki mirer okufa mena kibo moto yo bandeko nanga il faut sakana bato bazana kibo moto la vie ceux qui moto azana kibo moto la vie au monde ra moto boy azaka sans pitié azaka na motema te pa na kamba mususu au monde ra ba réaction na ye bati na vise batu mususu ezaka malamu te mutabongo itela motema no itela mutu na yo ke so cause abo batu mususu akosala pe pona yo sûrement mon amour sur araba genre ba fille ba mosinjo tant mususu nzamba limbisanga soki na so kantie mabe mais ko yoka lisolo ndenge beta soki bien eza bongo aza muntu aza na motema te aza muntu aza prêt à tout pour atala ka intérêt na ye aza prêt à tout donc aza peut capable aussi ko sala mire mabe tout bien ko même pas ko fona attention donc ai capable pas aussi mire mabe parce que était prêt à tout bandeko langa mobali yango ya ndenge ni na eloko nini yango bandeko oyo ke ondi mosala sœur non pure sœur na yo boye pona ka ono ya kimobali kaka pona ka mobali kaka bandeko eza pasi lo ni ekmo osala basi mingi parce que basi bolingo zaka bozaka dépendante à mibali ozomona ke soki mobali wala yete apesinga te na zipana yete comme si vie na yo esuki bolingi suko zala indépendante te financièrement quand faut nous dans mon mobali mta pesa yo mbali mta asunga yo yango bobo ko ndima ko ça n'importe quoi
au nom kaka ya kimobali. Demi aussi pour un déclaration Mireille Nzamba limbisa. Ah oui. Tondi makate koza ba rêve no mo bo songolo pakala. Étant que humain, oza ba ambition na yo. Oza ba rêve na yo kala ki mobali ayi na vie na yo akati yo nyonso tout. Bandeko, futo boya biloko wana. Alingi oza na ba camarade te. Alingi osa le loko te. Te. Non. Pourquoi on vit dans la prison moka ciel ouvert? Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi foutre konda? Au nom de quoi? Pourquoi appeler ça comme bon? Ah non. Non, bandeko. Les trucs qu'on perd de l'ambition, na biso te, aux rêve na yo, au perd de l'ambition, au nom de mobali, non, bandeko. Mi balo bazara toujours que ndingi mos na ba tuté na ndingi mos ça so ndingi ba bongo mingi bazaka ba ndumba tina mo les pinières ki ndumba lataye yango zo banga ke ozana batu o banga ke osona batu po yimko vine eta malamu te mi raisa ke ka boyo fele li comme mobali li pola bolingo akika yo fele boy bandeko langa isa pasi bandeko. Il y a un très attention na ba choix. Il y a un bande koto boya souci. Oui. Bible zoloba recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira, oui. Tout le monde a un tika pété ya koloba. C'est vrai que zaka pasi. Il kamboyo pelisa au motema, au kanisate, au imaimate zaka pasi. Mais tout ça là que fort que tu as confiance et pas nzambe. Ya solo kaka et pas nzambe bande kolanga. C'est vrai moté mes opela moté mais ça la passe mais tout ça là ka effort ya ko tikela nzambe na biso mikumba na biso ne surtout. Ndenka za koloba. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. Kaka ye. Souci mon côté bande kolanga ko bakisa lelo 1 plus ta vie na ezate. Souci za mabe. Souci ebomaka yo bandeko to tika ko sakana kapina bolingo ebomaka bandeko la ngai bolingo ebomaka po ya lo musupe ndongo pesela ki motema te ko ondimaka ta déception te. Mais de l'autre côté il faut toujours ko tika ma poche moko ya on ne sait jamais parce que mutaka mutu mutu anzambe te to sala keba na lolengi na to mi makambo to mi ba bolingo to sela makambo to tia mingi confiance de panzambe pour ya décevarate muto mokili attends-toi toujours attends la décision attends mukie au monde parce que nous sommes tous des humains muna muta décevara pe na lolengi na ye to sala keba bande ko ngai leon de kona biso miraesa. Moi sur le baka bien, moi sur solaka bien, moi sur lambaka, mama lewa sur simbi kolamba. Lelo akeka kaboye pour alika bolingo. Bolingo ememe lelo na kunda. Bolingo lelo ezangise mokili bande kolanga. Wande koto biso surtout bisika tozali to comprendre que il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Avec ko sunga pe ko conseiller ko fortifier mitema na biso itaka nzambe mobali moko te donc to tila nzambe ndi motema mingi nde nzambe mingi nzambe bandeko na ngai po mutu aka mutu Mireille apesaki confiance bolingo na mobali azia poignarder mobali asali mabe nzambe kaswaka lokumu car tout se paye ici-bas. Nanette mon vote. J'espère que mobali ako tika na opona libela. Donc de botika li na mobali wana jusqu'à ce que la mort vous séparera. Mais ce peka pour que un jour aussi bokabwana. Maman ezala soni pe ezala pasi. Car tout se paye ici-bas. Ah oui. Yo pende ko mobali, omona ki yo ne mobali. Omona ki yo mobali yo nde. Osakani na ba sentiment ba ninga yeba ke tout se paye ici-bas muna muto ko futa makambo na ndenge na ye ko futa masumu na ndenge na ye bo éviter ko sakani na ba sentiment ya bana basi mibali nzambe aza juste akufuta pe bino
yo mona yeke na mobali ye ngana luka mbongo ngam na pesa ko na Afrique mibali musudi ba mona ka bango ndeko lelo libota moko bo ezangi mwana bango pona yo nzamba ajuste yeba ke yo posi li foot na ezali yango mo ata musu ozaka pe na projet ke na bimi Congo na okende na koma esika moyo bokoma aka bisika bokoma ate bokana ate bokoma po anima beleki yango bokoma kana destination te bosuka aka na nzela parce que bosa mabe mingi siko mire ya keboe bande kolanga mobali wa tikali o déjà célèbre tout botan qui vivante tanga tikali libota na te perdre mobali wa ko linga basi na ndenge motema ne lingi a linga basi mususu a ça la vie na e yango to sala vraiment attention na ba choix na biso na nde to mi la vie na biso parce que nion surtout ils ont qu'à théâtre été ne permet à personne d'arrêter ta destinée. Oui bandeko, bats-toi pour ta destinée. Senga nzambe akomisa esika oyo akanaki akomisa yo kombo na eka ekozwa lokumu totia motema epa nzambe yo adesevaka te nzambe akokomisa biso na esika ya bongisela biso motema pasi motema ezolela motema ezoswa mpona ndeko na biso Miraesa. Oui bandeko esenga ata moto abelaki ne malaria ngungi moto asali ke akende esalaka pasi me ata tobike eyaki ata malaria moto asalaki accident akei me ndeko eyate mpona souci moto akende mpona souci non ça fait trop mal souci kokolamusa maladi oyo elalaka nango kilikili elamusi ti emei moto na se ya mabele bandeko eza pasi nazoyoka pasi na motema mpona ndeko na biso oyo bandeko asala na ye théâtre kala mais soki abimi ete na émission asalaka bato plaisir parce que ayebaki kosolola azalaki moto ya bolingo amérite te kokende modele oyo akendeli nzambe azwaka lokomo bandeko ezalaki ya bino bongo mère de jumeau Actu Télévision tosenga na bino kaka boyeme bavideo na biso bopartage bopanza sango toza na mposa na bino toza na mposa soutien na bino epuis torapele bino lisusu na chaîne na biso sila bisalo officiel film eza mpona boke kotala bobosana te bacomédien baza na kati ya kolela baperdre ya bango Miraesa Mireille Kotina nzambe azwa lokumu ye mopesi na pema que son âme repose en paix.